te que étoile na yo ya musala ozaka osalika musala de mois musala ekufi parce que ya yo eza sous géré na Nzambe te et comme il géré na maboko ya bato yo pe lokolo zondima Jésus Christ de Nazareth soki ya étoile bazwaka te yo pe bazozongisa ngo na kombo ya Jésus ezala batindelo missionnaire obi bakotindelo missionnaire mama sala aina vino lokola mobali aina vino lokola mwasi apesi pe ba conseil akota pe na ba idée na yo ezaka ba ba stratégie ko yiba étoile mukolo ba ko yiba makabebe ba kadesa yibi epepe mama ote poto ayaki aposo ateka ba biloko soki ba bilokozi abomie lisu amata soli kola moto mupepe eloko mo ko tele kwa mupepe bu lisu lali ake ba hôpital na ina simbeka pa bu lisu zongi normal batu musu abota mane étoile te avivaka na étoile batu mususu olingore oye bango tangela biso na Exode chapitre 32 verset 1 o kasikoki yana batu musu ataki na ndako nganga nganga ko yebiseke ozana le loko te yo fo defa ya ko defa l'idée bele ko na ba l'idée bazala na le côté ba profita kana betola bana batu ya ko le makasima na balongo ba koi so bona la ina mutu o ya pepe na matamata ko longo ya koi seke anode menasi mamutu la étoile batu pele bazola nanga étoile na yo mutu musunda tongela no bandako étoile no mutu musunda bala nango étoile na yo mutu musunda bongana yango yo zo se retrouver le zéro okorema. Say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble. Au bongo lelo na kokamba yango ngai moko te. Nazali bongo na prophète Papi Ekila tokomeka ko lo bazobenga nga prophète Papi Ekila aigle. Le vase de l'éternel. En tout cas, nous avons présenté mais eleki prophète Papi Ekila aigle. Aigle va continuer à manzambe. En tout cas, voilà tout remeko solana sur récupération des étoiles. Biso tout étoile mais aromeka pe kolingo elepso étoile les anini récupération des étoiles. Ba étoile yango ekufa ndenge nini ne sala ka ba étoile ekufa. Un grand merci na ba sponsor na Majabu Gospel. Un
Un grand merci na Azir, wana ba sponsor nanga, Tata Po FAPK to maman Gina Amatu Motema ya papa Aaron Amatu le prince de Dubaï. Un grand merci na Amélia Moueba la private ya Orlando Domingos, Jenny Beta industriel, moi c'est Pembe, moi c'est Arrange. Un grand merci pour le président Charles Tambo, un grand merci à l'équipe technique Nanga, un grand merci à papa Diego Milito, un grand merci à la fan Nanga Nios tout na ba commentaire, un grand merci à président Bébé, na présidente Nathalie, ingénieur axe derrière la caméra, sur vraiment même langage Nanga, Fungwe la biso plateau, na présenté invité Nanga. Bonjour Aigle. Na tiki na kekamba mona Aigle pour za kombo asika. Bonjour maman Sarato. Pourquoi nous comme Aigle? Merci, vous avez le très important, mais nous avons banda na dipoto bazola na tosami. OK. Zambe to pambolio le ona dipoto bazola nda mo sa toujours contrôle resto ko ba na ba nyonso ko connecter na biso ba pambola mana ko na Yesu. Amen. Amen. Tawa zo ba moya Aigle. Batu ba bona ngati, woni batu balingi Aigle za pongo. Elingala na pongo. Pongo. Mazanya ya mama bete. Aza o merci le bima la mazanya mama bete. Même ka ye wana Aigle yega ne mutu akendeki kozwa za ba pesa ye mission ya kizwa biloko okende kutika j'espère ba ayebi ba nazo Aigle zanya mama bete aza o Aigle za iloko imona na musika ka wazo binga prophète papeki prophète aza lisu ya nzambe donc ya nzambe nyonso ya nzambe pego de choko le ba benga nga prophète papeki la vase de l'éternel donc mbeki ya yawe la lingala que chaque année ça la bakumbu na chazaka ba community na banaka liboso prophète papi Ekila fils de Baraka na yo lo ngwane o ma prophète papi Ekila l'homme du moment na yo lo ngwane o comme prophète papi Ekila le vase de l'éternel et le lot on a 2022 donc chaque année faut ma chazaka OK prophète papi Ekila Aigle OK Aigle zati ko ya bino bozo kanisa wana kati ya bonzambe na kati ya bonzambe Aigle na kati ya bonzambe Aigle zali Aigle yo pe Aigle Aigle biso zali biso ba tutu mona na musika mutu na angle na moni la kama ba Aigle ba tukoza lebele mais chaque Aigle azana angle moni la oya ngeza ya komona makamba batu OK omona kiti mtabenga atita mabenga na moni boyebo na loba kopona mutu bodo ezana sans wana ezana ba ndenge ya binote yepe ba tsoka zana kombo wana ezana ndenga zweli yango yebi pourquoi zweli yango ndenge osala donc eza yango. Merci beaucoup bandeko ba Rolanda batuna ki tozomona susu prophète papier Ekila te obunga ki penda na réseaux sociaux kaka na chaîne nanga te na ba chaîne pe ya bandeko belé moi tant moko mo rizala makasi zaki ni ouais on est tolingana na sino bima na net na internet bima na kama na yolo OK bona bana nzamba bakangola no babiga na zatele ko magaye niso lokola monotonie alika ya pa wana eso yobike ke na église na zabi na responsabilité moi ibele yango na Yesu ko kwata na mbula ya sika mulke batu ibele ba koza la bongo te nzamba bisinga na kuta na bango bala na ngala micho ba yo kanga pe na très bien ba comprendre que nzamba tininga pona. En tout cas merci prophète toko tanakati ya sujet na biso o ezali bongo récupération des étoiles. Mais avant tout kota na récupération des étoiles bato ba Rolanda biso déjà faut ba yeba nanu étoiles les années. Mais via étoiles les ali via mutu sana kati tu po na kolinga to kende bien batangela biso na Matthieu chapitre 2 verset 1 ce qui pasteur a otangela biso Matthieu chapitre 2 verset 1 Matthieu chapitre 2 verset 1 baba na okita vi batu bazo bosa na étoiles les très important zanga no nyonso me kosala na étoile te on a battu étoiles za na tout ce qui ba bendu étoiles c'est que tout eke nous zola na ngata nous zano as pour lelo oyo oyi batu boni ba lo ba rolebo na internet absolument ba ebi ko lo ba ya na ba expérience ma mutu ba esi bate ko ni étoile nde sala ebenda muso ko sape miso ya kitoko me ba via muke muso lo bika muke ba via ebe les ali kamba étoile ba te lo ba bosa na ki étoile les a très important parce que faut mi checker ba est-ce que ngani na bo étoile les ala ba kenda ba muso abota makana étoile ba yiba muso pe an étoile ba étouffa il faut ba activer. Tolanda kuna Matthieu chapitre 2 verset 1 toyoka oloba mongo makasi pasteur. Matthieu chapitre 2 verset 1. Elobi nini pasteur? Yesu abotamaki na Bethlehem na région ya Yuda. Na tango ya mokonzi Herode. Aha. Kaka na mikolo wana
banganga oyo batalaka minzoto balongwe na mboka na bango na epai moi ebimaka zela yoka malembe ozolanda malamu mama babi Yesu abotami na Bethlehem na mokolo ya Bayuda ntango abotamaka mpe jour wana ye moko te nandimi teke leti journée ya lelo na bahôpital nyonso bebe babotami ka moko bahôpital eza babebe babotami chaque heure chaque minute babotami journée lelo mais pourquoi balobeli babebe nyonso te bakeluka kaka bebe moko epuis bible lobi be bato wana bato ya mayele bato bamonaka lobi ya mutu bato bayebi ke mutu oyo etolo abotami nango lobi akozala ministre mutu oyo etolo abotami nango lobi akozala président balobi bien ntango abotami kaka mbala moko bato bamonaka baetoala bato bamoni etoile moko ebotami na mboka boye tolanda yango todiembela na nsima etoile yala bato mosusu badiembelaka na nsima baetoile na bato ndoma tofinga mutu mosi tofingi na nsima yo tozwa moto odeba na etoile ti yo awana na etoile te me ozwi makambo na nsima mutu wana yango nazoyebisa bato bato ebele bazawa bavivaka na baetoile ya bato ebele bazolanda nga etoile na yo mutu mosusu atongela nango bandako étoile no mutu musunda bala nango étoile na yo mutu musunda bonga na yango yo zo se retrouver le zéro oko remarquer ndenge nini ke étoile ke po bibelo bibia na Matthieu chapitre 2 verset 1 ke bato na mayeli bato bamona ka ba misu bamona ka ba étoile la bato balandi Yesu bala ba ke bébé o to mon étoile na kati ni combien de bébé babota maka jour wana balandaki bango te pourquoi balandi ka yo nga balanda kanga pona ka étoile to lo babilo kwa mingi balandanga pona ka étoile nanga parce que le étoile na kenda balanda ko site poani bati musu ba rola na profit ko yiba yo étoile et puis ba moi je wana ba yaki na profit ba yiba étoile ya Yesu mais ba ko gaite parce que ba to so ba yiba bango étoile te ya na batu musu po yiba étoile na eza passe parce qu'elle a protégé na Zambé mais là ba musu ese kenda 10 ans passé 5 ans passé yango ba musu ozola nanga zaka soko leka ba ti peso telema mais lelo ata l'équipe dote ba mo tcha ba mo kuta ata kete ba mo tcha ozo parole ba fond de terre o ben nazo re o yo ko parole belo ko tola mais ce qui tola ya to selo muso la nanga ta la poto akuta na ba escroc akuta ba do ba exploiter ba ki ba utiliser ba ki de mo izamba tininga mto azola nanga 2022 mutu nyoso ba yiba ke étoile na ye mutu musu ba na étoile na ye baluki moya ko yiba yesu amite ba yiba étouffer yango nakati o maloba moke musakoli expliquer biso nanu poyeba ke ba yibi étoile o yiba yango okoyeba ke ba yibi étoile boy dès surtout ko ba awa passer ba ba na rotanga na place Matthieu 2 verset 1 lobini Yesu abotamaki na Bethlehem na région ya Yuda. Yesu abotamaki na Bethlehem babina mokolo ya Hérode na tango ya mokonzi Hérode na période na kata vite on va awa na période na ba période na kata famille to batu moko na famille bango bazawana balingaka bango ba réunir si ba boni mutu musu alinga réunir na famille pour ça lolenga pour étouffer to ba finaye bibelo bitango Yesu abotami ba moi ba yebike na mboka wana mutu a réunir ozana makambo zaka Hérode mais Hérode a ko information ki remplacer ne muso azali mutu muso azali étoile koleka ye abimi et puis belobi Hérode azui kanda bandu ko sali na bumbisa moto batubeli azola nanga mukolo botambi bitumbe bandaka même jour wana bitumbe bandi balamba bandi ko bundisa Jésus batubeli azola nanga awa oko remarquer ndenge ni étoile ki oko remarquer ndenge ni ke étoile nous a étouffé muto ba étouffé étoile na ye ata contrat mbongo yebo izalaka lelo lobi parce que étoile déjà étouffé pour étoile bendaka bible lobi étoile ya Yesu botami na ndako ba mais étoile ba étoile na yeke ko beta ba mwanji bato na mayele bato misu 4 ba comprendre que na capitale eloko ezate mais na kata province ya Zamba na Bethlehem na mboka muke mukonja sayeni abotami ndio mona na kata famille ya ta kitoko me bakimbala liti moka muke fota ya te kitoko yo mona kitoko mais eloko babota manango ebendaka bangambe ezate atutu ba vuva wala na minute o ko remarquer toi les amis mutu msoko ya pembe dans zone à profit si totali ba moi wana ba yaki na profit pour la profiter na toi la Yesu poto le belaka ba komona bango tilelo ba ye ko ba ko seme ba ye bika ta ko zala te so ba tangi verset wana ba o le belaka bango donc ba die ba étoile ya Yesu
bato ebele bazotonga bazoavanse bazodebenga baetoile bato miso ozolanda na poto tala ntango ozalaka jeune fille ata ndenge oza lelo komete barelation ozalaki eke soki olobi likambo basalaka mais lelo ozoloba basalaka te po wani mpo motu etoile ekei ata olobi likambo basalaka te omona motu mosalaka na baide ya bien na famille na libala oza na ndako ya libala mwasi makango akoloba na mobali oza likambo mobali asali mbala moko meye mwasi ya libala ekomaka baproblème si problème eya likambo ya étoile soki bayibi étoile na yo soki baétouffe étoile na yo ata osali nyonso ata oza na poto okobetana 25 ans mokanda eyaka te momona moto akeka alobi na ntongo azwi mokanda eya likambo ya étoile nga na si namona nake place moko boye tozalaki 6 personnes bato misala bakendaka mesura babengana bango nga bakotiaka oyo aza na bakisi kisi te eza étoile nde ebendaka yesu abotanga azali na kisi balobi bamwasi basali déplacement batata mikolo basali déplacement ya kokende koluka ye étoile ebendaka yo étoile ebendelako banini ebendelako bakuluna baaventurier bato akolela okoremarke étoile ekei ndenge nini tala kaka vie oyo ozomene baninga botanga na bango baza na niveau nini baninga oyo bokenda na bango po to bakomi na étape nini moto baétufe étoile na ye bakotiaka vie ya milangwa vie ya kolinga libala te vie ya désordre so bamoni bautilize étoile na yo bamoni na age oyo ata totikeli étoile ana eloko kosala lisusu eza te nde omonaka moto akomi na 50 45 60 alinga travaille conscience mbala moko ato travaille conscience ezonga wana eloko kosala eza te mpo carrière deisa yeni mais moment yango oza na 30 ans 25 ans 22 ans 34 ans 35 ans 40 ans 45 ans soki chance azuka 50 ans ere yango ya kotelema komitala moto baétufe étoile okokota mpe libala mbongo mais mobali wana angi étoile kobota babayiki soki oboti baavantage ekozala ebele moto baétufe étoile na ye bakopesa mobali te oyo akoya kosoutenir na vie bakopesaka mobali akoya konyokola ye ata opesa baprojet kitoko komona baide no kitoko wana mwasi ndumba na ozobénéficie nango yo mwasi ndako ozobénéficie nango te étoile babotamaka nango soki obotami na étoile soki obimi na famille ya misala me bakoétufe mpe étoile wana baétufe étoile ya libala baétufe misala omwa moto atangi baclasse mais esimbi te mosi omona mama aza na barelation makasi nga na sila mona motu mpena obenga mpena général mpena ya polisi mpena abiki oyo ajo nanga makabela kata sanfa te apesaka bapromese abenge mpena na kombo entele abi wi chéri naina mono siko aye mpe piaka mbongo lobi donc batikeli yo chance ya kokutana na bato ya minene mais obénéficiaka na eloko te parce que étoile na yo eza étufe babiso ozolandanga partout mpe ozolandanga na Canada ozolandanga na États-Unis ozolandanga partout vie ya moto eza étoile mitala malamu vie oyo ozalaka nango ntango ozalaki na age moko boye na lelo estce eza yango mobali wana azalaka obengo chéri lelo abengango chéri osangisa mpe nzoto nona nani obike kosangisaka nzoto na bato bato ebele bafie ebele bagarso ebele bafie ebele kosangisa nzoto mobali mosu akoya okabila mboko kasi aolinga alingi yo te amoni eloko ya quelque chose na kati ya filo ntango akozwa yango abandi osabote okomobengaka radio na liste noire obenga boyi koyamba obengaka komobinisa binitio soki ozobima na moto ya ndenge wana omonika komobinisa binitio comprendre kaka yiba étoile meme na basi mpe bayibaka baetoile mibali oyo basheri balelaka fa balelaka fa te bamonaka nde étoile na batindaka ngo bamission chaque moto mutaka leloko aya kozwa mosu abi te ezwela biso 10 ana babendi o 10 mosu azwa biso 5 ana sikoyo osuka boye pa olali obenga boye esimi te obenga ale nde omoni bato ebele bakomaka na bakanda bafi yango nzambe atindinga baoyo nyonso bayebiki bazalaki na vie normale meme oza na vie mpe normale na minute oyo yeba oyo nganaka na chance ya mibali nazalaka na chance ya mibali nazalaki na chance ya misala nazalaki boyeboye siko ekenda mpo balobi prophète Élysée ntango azalaki na faveur akenda nango ntina lilita ti ebembe ekwei na libulu na ye miku esekusi ndeyebake soki obotami leloko na yo kaka ndenge oyaki nango na ndenge okendango soki ekei kei oza na vie motu moko na botoli nani na botoli étoile bamosu babotoli bango baétoile bamariage étoile ya mariage ezalaka baboyi oyo lelo na 12 heures obali lisusu mais oso ozolandanga depuis momana nakuta boya ye babala ekuta ya kobala mpe te ti lelo azobotaka awa non étoile ebendaka makambo malonga ebokobotama 10 personnes na famille mais ta kusu mwana suka ana étoile aye kotombola famille na kati oyo maloba te avant tocontinue kaka na mituna na biso ya étoile na kosenga na régie
babalancele biso témoignage ya mwasi oyo famille mobimba bazalaki na kati ya kokangama ya libala. Donc libala bazalaki na réclamer babala te na mama na bana nyonso tout tolanda nanu témoignage wana et puis tozonga to continuer émission na biso. Merci Régine. Donc nde ndoyo kishesa na usenga nzambe akusanitanga na mosala nzambe ya solo oyo akosunganga mpo na mwana gana na yoki prédication papa etusha ngai na bengi bisenga mama Mireille naza na posa na mona yo apesi ngai rendez-vous na ya l'église lero tozalaki na bongolo na ye yakuteli na papa na bandosala baservice ngati bomona nazotelema na nyonso nazalaka kaka kitelema so balobi nake kosala me nayeba ti nazolonda nini papa apesinga misala api na ngai apesinga bainstruction tambola boye sala boye otala oyo ntambo osala yo nayoki papa alobisaki nga service nange ezalaki lendi nazobondela mpona mwana maladi te nazobondela mpona bana nyonso donc nakoloba ça fait 4 ans mwana wana abelaka su te azomisaka ye makila te donc akoma bien lelo akomi na 14 ans bien en bonne santé abelaka su te donc banda papa ayebisi ngai sala boye bondela mpona mwana apesinga baluile apesinga bamungu wana ke nasali oyo papa ayebisaki nga naza kobondela nakondima lelo ça fait 4 ans mwana nabelaka te so tokende na hôpital amelaka bakisi pe te esilaki te lokola nazalaki na kondima na bande kobondela na solo mwana nga liboso ayosala mariage po babala ezalaki problème parce que nango balingana na mobali lere azalaki na classe lere akomi na lere mwana bamemi epa na famille ya mobali abi te babala ye te parce que mama na ye aza sérieuse te babala mwana ngani mais lelo nazoloba mwana na kaka boyaki tata na mama baye ava babala mwana baye olukanga balobi mama limbisa biso oyo tobande koyoka yango te balobi oza sérieuse te mais banda toyoka masolo wana ti lelo nano tomoni eloko moko te oyo yo oza na kati nano tomoni eloko mabe te limbisa yebisa biso basalaka nini mpo tobala mwana kaka bato baboyaka bango bayebala mwana misala nasalaki nasi nabosanaki mais lelo nzambe aye kofuta ngai naye kososola na bi voilà misala papa yebisa ngai nasala eti lelo na continue na kata te nasala ti lelo oyo ya liboso abali oyo ya mibale abali oyo ya misato ya mobali azwi diplôme mpona biso bac avec mention donc azwi diplôme na bako ebele oyo ya suka oyo abandeki kobela ss baye kopesa mokanda oyo babande koboya abotami na poto bazoboya kopesa mokanda raison eza te donc baye kopesa mokanda na ye awa na décembre na novembre baakordaki ye akomi française na décembre bapesi biso nake na mairie donc babenga yango commune basali mokanda do nazozonga peut-être nakuta mokanda esesili mwana nga azwi mokanda na ye bana nyonso baza ya kopambwama. Voilà, merci, nous sommes de retour sur ces plateaux. Na évité Moussakoli Olandi témoignage pour kota la mwasi oyo autaki libanda mboka azalaka na Paris Mireille ba baninga bayibi amoni kizo simbati yali kina problème wana ya makamba mariage akopaki makambo zo kinwa bana peka biloko linga biti bomoni kali mo habité na kiluka msala ya aye na kini abisi nzambe kutani sangana musala nzambe akobembela nga solution ya famille ona buki bana nga babuka ngote omoni mama malamu nde mama nde bwana mama yo na bana bongo te yo polekina ba difficulté ona te mozo lukela bana délivrance te yango ya kotelema problème ezali ko douter problème ezali tembe tika tembe soki mutatiki poto aye azui solution pourquoi pas reposer la ndanga olanda nga chaque fois même awa bana bavanti olala mukato ko 2022 zamba tino la ndanga pona esunga yo pominoka mutu makasi loko kutangina buwana simba kite okasa bato bandenge mokote enakata mukitola wa grâce ya différent na msu mutozo négliger yende na zela na ye kobota no ezali ta msu mutozo négliger yende na zela na ye bakabe kofungama talo mama na mukuna age ne wana mataya nga lokola mwana tata nga lokola papa ya molimo pasteur et pour moi bato msu ezani bon msu mona obengo na téléphone nga solo kwa mbali akosa ke yo marié soko yeko lukanga lokola papa okusa biloko ya papa na sasi ya kokosa lokola ke prophète soba msu mona ke abosa tama oso ane mo ebele abosa eloko yeko luka akota na komesana atosa mbele moi je loko zati parce que les tisserands on a ailleurs qui koluka moi ça parle la tiki pota pour la bino ko bana na pota pour mettre mais là solution bana pour qui mo banga na ngai eza la soni lobité aye moi na liboso abali moi na mbale abali ye moko mabe fungwami moi na ye muso asuka ona
tina âge ya 10 ans nakobela maladie ya épilepsie te maladie ya nini yani maladie ya oyo babenga ngo ya pema koma SS tina âge ya 10 ans tango aye kolukanga na pese badirectif nde na omapome bato nani tango ozobenga ngai tosa onga nazoyebisa sala onga nazoloba na yo loba mingi eloba moke tikanga na lobebele mpo ngai na secret solution ngai nano orientation koloba ke étoile no mpe ezongi ya libala ezongi parce que tango ozamba tinaka baprophète apesaka bango makoki oyo ki apesi pouvoir po mpe elobi napesi bino pouvoir lolenge tata apesaki nga pouvoir ngape napesi bino pouvoir bokende mokili moba kosakola sango malamu na bavia bana obaki bato wana basango mabe tango okuta na prophète ezali ke alongola sango mabe akotilo sango malamu neti bamawana sango mabe ezalaki na kati ya ndako na ye me na sakwali mpo na ye sango mabe elongwe sango malamu ekoti leloko mikimia azongi lokola jeune fille obona azobaki akokisi 45 ans akuzwi bakoko bana babali mwana wana maladi ya pema asthme wana esili ça fait 4 ans yango yoza na kaya ndenge wana te tamusu kolenga mama oyo tembe ya nini na lobi te kosambela na pa na biso yoaka na oriente yo nasunga yo makambo ozovivre oyo na bomona oyo eza étoile eza etufe bana na yo ndenge baetufe étoile na yo nde bakoetufe étoile na bana na yo nde baetufe étoile bandeko na yo nde bakoetufe ya so baetufe étoile mama abino papa abino yo mpo olingolinga nde bakoetufe ya yo eyango etelema vie ya moto eza étoile Matthieu 2 verset 1 elobi ke ntango yesu abotami bamonaki suki te bamonaki manzaka te bamonaki kitoko te bamonaki étoile nyonso ya vie ya moto eza na kati ya étoile soki bayibi étoile bayibi mbambongo na yo bayibi libala na yo bayibi kobota na yo bayibi musala na yo bayibi nyonso ya yo mama sara vie ya moto eza étoile eloko ezali babundisa yesu yaki étoile bayaki soki alongi étoile ya yesu balingi balonga bachrétien nyonso toza na bango na mono mais tant que balonga étoile ya yesu te mwa balonga mpe bachrétien pene ebele eza te bato papa mama soki balongi étoile yeba balongi génération na yo nyonso. Merci beaucoup Monsakoli nazolinga mingi tochaka pe ba témoignage pona bato pe bazaka na mwa baduta ba délivrance bamona ndeko na biso oyo azaki malade ya basala ka ba opération eza na bato mususu banzoto na bango ekotaka mbeli moi oyo bache mbeli ya likamususu moi wana mbeli ya likamususu alors tolanda témoignage oyo Elina wapi uchipe wapi wala na wapi ngai navandaka na commune ya Njili na quartier 1 na quartier 1 moto pe apesanga invitation na ya awa te ezalaki na butu na lali na bandaki kosambela na silisi kosambela na lelinga binzambi ya na biso atikali na mboka ka ye moko Seigneur maladi oyo eboma ete totelengani na ba hôpital ndenge na ndenge mais solution ezate 4 opérations minga ka baomona ka maladi te nzambe olobini na leli boti esili na lali tango na lali mbala moko na moni molimo ezomema ngai bamboka moko boye na kei batielinga kutu piège nazinda na ebale moko boye na sauté na ye kobima na kuti papier ekila akomi 4 bakomi ba papier ekila 4 bato batondami ebele azobikisa bato ngape na ye na telemi wana mbala moko amoni ngai abandi ko prophétiser pe pona ngai na kati maloba na yebisi ye bien sûr prophétiser pona ngai mais ngai na yaki kolukaka yo na uti mosika Équateur yaya na ngai alingi akufa kenda kosambela pona ye akobika mbala moko atiki prière wana bandaki kosambela wana na ndoto aye asimbinga azawa tunga bina tiki na ndako na ngato kende to bandika 3 pa boye bana baningisi ngai na sutuki babi vision ya munene boye ni nzambe mbala moko pe na oki kolelo ezalaki na butu motema moko ye na esengo na tongo na vali tip mwasi na mobali ngana lobi na moni papier ekila za musali ya nzambe na kendaki kolukaka tina kutani na ye azo prophétiser azobikisa bato ndenge na ndenge na moni soki toke pa mona mobali wana maladi na yo okozwa solution na sukoli na ke libongo po na tekaka na libongo ya ngwaka na sima tango na yo kozonga na kuti ye mbala moko ye pa yebi makaba sheni te abimeli kaka papier ekila azoteya alobi nanga yaka na sepeli na mateya ya pasteur oyo oyebi ye ngana bikasi moto na yebisaki yo ndoto na memaki wana butuke na ke kozwa ye abikisa yo ye wana mokolo sheni wana ye wana papier ekila
alobi il faut tokende ngabi oui il faut tokende po tolembi pe na maladi oyo to mona solution te bisika nyonso kaka eloko moko ezate eloko ezate mais ba douleur kaka ezo sala tokenda ka epa papier ekila tokozwa solution nde eloko ememaki biso lobi pe na benye na telefone alobi no wana eza émission ya kala kasi oyaka lendi na yambaka nde lobi tokumbamaki na nga na ye na mwasi na ye toye awa voilà bandeko bouti kolanda tv nde tolobaka tv eza radio te bozoyoka na bilili bozoyoka ba témoignage ya ndeko oyo esalamaki ndenge we témoignage ya ndeko wana ndeko mama wana toyeba ina ete azali kolela mpona ndeko na basali opération 4 fois ya malada ndenge na ndenge o hernie o biloko moko mpe mpe baluki boye o nini badepase mbongo presque partout na hôpital ezosimba disco mama bandi kolela omoni soki ozosambela nzambe na ndenge ya bosolo nzambe apesa solution bato nde basambelaka likolo makambo na bango ewumelaka mai moto azorespecte baprincipe ya nzambe nzambe atikalaka na ndongo ya motu te mama wana ayebi nga te alali na ndoto azoregrete likambo ndeko na bi auti kosambela bomolali témoignage nini auti kosambela ntango asisi kosambela alali aye kolota na ndoto bamemi ekote moko sika bamemaki ye akati ebale ya monene ngamba okatia aye komona nga na vision na ndoto amoni nga na 4 personnes so wadi kotuna mutu ango aza 4 siko original na ye moko aza wapi mbala moko amona nga na lobeli babite nga oyo omoni na katikati nde badi koprophétiser mpona ye wana mama nobeta lisolo ye moko boona ndenge abeta lisolo na badi koprophétiser mpona tala vi na ye tala na badi koprophétiser mpona vi na ye yabi te makambo lobi mpo nanga nayoki me nga problème na nga ezali nazoluka solution ndeko na biso ya mobali oyo tolembi todepase ya mingi tozokende na suka yango nalingi nano olandelela biso nano ye oyo yanga tokotala si asutuka boye ezalaki pongi nakomona paster yango mpe wapi namoni na ndoto nayebi te ekosalama ke atekaka na kote ya balibongo ntango azongi na ndako akuti ndeko na ye ka wana ekolukela solution avandi awatala chaîne na biso ya télévision Ekila TV pour la chaîne ya Ekila TV na Kinshasa awatala chaîne na ngai Ekila TV ntango awatala ayebisi ndeko na mwasi ntango ayebi ndeko namoni paster azoti ya makambo kitoko namoni soki tolatokei mpe na makambo nde ezokende boye ye papa mais paster onayebisaki bino nalotaki na ndoto yeyo ifo tokende nde eloko bayekoya toke bazwi adresse baye kolukanga bakomi na église babi motu tomonaki yeyo napesi bango badirectif ndenge nasengelaki basala ntango kaka barespecte nasambeli mpona bango papa wana maladi nyonso esilaka neza ye batikali bandimiti lelo moni baye kosala témoignage batémoignage ebebi naosambela mpona nasambelaki mpona ndeko nanga moko boye Pamela aza na Belgique mobali naye azali soliste abeta basoliste babengaka soki nani musicien komona babengaka nani Rodriguez soki Rodriguez soliste wana bao bayebi na Belgique batuna Pamela awebisa bino makambo bazolekana nango bikela ba Belgique na po komona osomba lupango za facile te makambo eza mo ebele wana ezaka vi ya motu baluka Pamela mwasi ya soliste wana Rodriguez wana bayebi oyo bayebi bakoyeba ma batémoignage ebele ya bato ya poto papa moko te poto ayaki apo aso ateka babiloko soki babilokosi abombie lisu amataki so likolo ya moto mopepe eloko moko ekoti lokwa mopepe bu lisu elali ake ba hôpital naye nasimbeka pa bu lisu ezongi normal nasi témoignage ozonga na émission ezo nazolakisa bato ke soki bato bazobundisa étoile na yo okobanda kotourneka na rond-point mutuna moko est-ce que mutu nyonso nde abotamaka tobotaka mpe na bana mutu to abotamaka na étoile mutu nyonso kaka te abotamaka na étoile ok eyana bato mosusu abotama na étoile te avivaka na baétoile na bato mosusu olingi oyo bango tangela biso na Exode chapitre 32 verset 1 oyo kasikoki eyana bato mosusu atokaki na ndako ya nganga nganga koyebiseke oza na leloko te yo fo defa ya kodefa balidere ebele bomona ngo balidere bazalaka nango na eloko te baprofitaka na baétoile bana bato yango ndemaka so bana na balongo bakwei so bona ezali na mutu olia pembeni ya matamata kolongo ya kwei seke anodemela na nsima moto na étoile efulaka eyana bato mosusu abotami na étoile bamosusu abotami nango te po ti tolobi mpe na matie wana na ototanga bibe lobi bamwasi bamoni babebe nyonso te bamoniki babotami na eloko te yaka na bebe moko abotami na eloko bokozala ebele na mosala bokozala ebele na famille mais yana mutu mosusu abotami na eloko moto nde eyemanisa makambo si totanga na Exode chapitre 32 verset 1 elobi nini baisraélite bamoni te moïse awumeli mingi na ngomba mpe azali kozonga noki te
yango wana bango nyonso bakei kosangana epai ya Aaron pe balobi na ye balobi nini salela biso nzambe moko oyo akobanda kotambola liboso na biso pamba te toyebi te likambo nini ekweli Moïse moto oyo abimisaki biso na Egypte. Aaron azongiseli bango boye alobi nini bolongola biloko ya matoi ya or oyo basi na bino na bana na bino ya mibali pe ya basi balataka boyela ngai yango yoka na papa mama na ngai ta bebe tu pesi ka tanga place ko boye pinaki batumso ba akena nda kwanganga babi Moïse awumeli po bando diebe na sima siksa Moïse fo Moïse amatangomba soki asambeli nzamba ya noli nde balie baba moni mukona Moïse asalemi awumeli balali nzala ele batumususu soko kalele nyose lali babi bo loka Moïse olexa to luka banzambe ba bakazaki ke kolia na bango ta force na bango zoke la force na bango awo ebisi bango na kotala bino bo wana bino na loko te ata etola mukebo eko so bata velo eza na moni na kati na bino boza na basi bana bino ba na basi na bango na yango awo apata ba etola bango nde bino boko mata nde boko lia boko avancer nde za na batumso zola nanga wana sala koma kama malonga te na alanda yo kolaka yo mais pourquoi alanda yo parce que ayebi yo wala intérêt moko zo kati na yo omoni ke muto ba yibe étoile akuta kukuta na bapombi bato ba ke koluka ao ayibisa bango bozo langa ba étoile pourquoi ba kia bango moko te parce que bali ke baza vide mama saka ila bato musu baza vide akena de poto ademe na simeto la mutu omona mwana wala landa yo azolanda parce que abi ke soka tikio ya kokoya moi si musa zolanda abi ke soka tikio makamene kobe ekobe bato musu baliaka na basima ba étoile bato so be balie ya ba boni ke esili ba kotika ba ke luka mutu mususu parce que ba bike soki yoso sili ba ko ba kokoya vo luka mutu mususu ndo boni mobali bozaki ne bien ashundola la ndimo si mususu ni ne sali akende kuna les étoiles monde ezo be bazana kata hospital ma bebele bato mususu bazo tonga bandako na mboko oyo partout na ba étoile la bato po bibe lobi tant ba ke kuna ba étoile la bana na bango na basi na bango nde komisi bango ba ministre nde komisi bango na bambo webele nde sali bango bana bango ko telengana ndo mona mingi bana bata bambo bata bilangwa ndo mona mingi aboti bana papa na bambo nyosho azo bana ba désordre ba étoile bana wana lokola ya azo gérer yango moi bana bazala kimia izate baza siko bakomi diriger na ba esprit ndo mona papa musoka biki mama moko be papa moko biki azo utiliser ba étoile la famille ba ndeko na ye ata ndeko ayibi mbongo ya acha bimsa kambo atande kwa pese mboka lielobi akopese mutu parce que ayebiki ngabo na lelo côté beto les bango tu quand même ba wana mboyema ya ambiance ndo mona bazomela na ba boîte na ba bar na ba tout okomona lobi soka fili bino esili abiki ba sur le côté apeti no moko atibile bozola ndanga o tozana 2022 via muteze étoile soki étoile ba étouffé ba yibi no se kopepa yango zamba tindenga bis aeza ba yiba ke étoile na yo pa mobali moko soki mwasi moko akenda soki patron moko soki nani yo kutana kini lokola ndeko menzo kaya kina ba mission à vers vie na yo nzamba yebisinga ka ndenge ba mwasi basimba ki touche pona na nzela Hérode ba ngaba ko yibe étoile ya Yesu simba kite yo pe lokolo zondi majesté Christ de Nazareth soki ya étoile bazwa kate yo pe bazo zongi sango na kombo ya Jésus eza ba chindelo missionnaire obi ba ko chindelo missionnaire mama sala aina vino lokola mobali aina vino lokola mwasi a pese ba conseil a ko tapena ba idée na yo ezaka ba stratégie ko yibe étoile bukolo ba ko yiba maka bebe ba kadesa yibi epebi nazo yebiso yo kande zo lekala nango bando kenda poto mikande zo zo mate eza étoile ba etufa soit ba yibaki zo sambele zo ngape to activer yango o kenda poto ozana partout zo la nangaza lona na Kisasa yaka na veni game na numéro 15 commune à Kasabo kombo na ba prophète ba pekile chaque année muto ba yibe étoile la bela papa mbongo ne kenda kana ba hôpital mbongo ne kenda kana ba kisi muto ba yibe étoile asna ba lokola bilamba kolata muto asiba bebisi étoile na ye akufela kabana kana se ya 50 muto ba bebisi étoile na ye via bana neza la kana désordre akutra bala ba ventiler parce que tant akutra bala ba ventiler tant ko za mal à l'aise bango kona misala bango isa ni emat muto ba yibe étoile ba ngaka za poser te poso ko za poser bango kona makabe ko beba yango na yo sonde konanga makambo ezo vivre na bomona bando kenda soki na mboka lino zali osai soki 10 ans soki 20 ans baninga bazo avancer yo kaka ba promesse na ba promesse trop de promesses age peso sani ezo poussana maladi nyoso mono bunde na ngona hôpital ezo simbate makambo no vivre na bana na mbano eza ko simbate ngana yebisio yipenga ngana ba numéro nanga eza numéro ya WhatsApp o eza 082 81 236 soki ba tola ba témoigner ki parce que ba yaki
babengaki nga kozala moto akobenga nga na desordre te benga nga sérieusement bake de année ya sika yango nalingi Nzambe restaurer vie na nga a restaurer libala na nga mutu soka bali eza po azo esengo mais ya libala ekoma mikakatano lelo boza bien na mobali lelo boza mabe parce que mutu bazo bundisa étoile na yo yebisanga bato ndenge baza wana batie bango na bitumbelo ya Aaron komi ko gérer bango yo kanisa to sali commencer okende liboso ate ozwi libala okende liboso bakobundisa libala parce que basi bateka ki étoile libala na monde à ténèbres ate ozwi mobali ezala 3 mois ekufi mutu basi bateka étoile na yo ya musala ozaka osalika musala 2 mois musala ekufi parce que ya yo eza sous gérer na Nzambe te ekomi gérer na maboko ya bato na nateka yo ekozala koko na yo ekozala papa na yo ekozala mobali na yo ekozala camarade parce que obiana aro asengi bango baétoile ya basi na bango ya mibali na bango ya basi ya bana na bango ebake soko okoti na famille wana soki famille wana bateka baétoile na bango nyonso yo soko okoti na yo peke soko mpo ozala protégé yaka obenga nga na peso secret lolenge nini okoprotégé étoile na yo biloko mosusu ya biloko akolobaka na télévision te benga na banimero nango ozomona wana oyo ezali ya ngai ya WhatsApp 082 81 236 nabi komona ngai prophète papier kila mikolo bazobenga nga aide eza moto azomona makambo po bible ntango yesu abotami bamwange bamonaki yesu bamonaki étoile yesu anga moto ana lubumbashi akemona moto aza na kisangani ndenge nini seki amonaki aza na miso ya aigle doa aigle baza bato bamonaka na musika ebike moto sudula nde lobi akozala mutubu akozala bubu so nani akenda koteka nani ateka bato mele nazoloba nani ateka yo batembele aza na mokili matekama moto korema kotekama ezali ke esengo epai na yo esukaka na 12 heures ya baninga kendaka ti 17 heures ya yo esukaka 12 heures mais nazo biso 2022 Nzambe apermettre tokuta nolanda nga na minute oyo eza mpo na avantage na yo basila biso témoignage ya misato. Merci beaucoup. Tokomo émission, je crois, dernier témoignage na biso ezali oyo ya ndeko na biso abelaka malade d'épilepsie et puis tozonga poto clôturer émission na biso Régis. Ndako si alobi melama yana na kondima. Yepe azuma ina kondima nyoso ameli. Depuis melama yana malade ndeke kenda bisike kenda bayeba te pe bisike bandela bayebi lisusu te. Anazana ngamba neurologiste na pedro tosomi ba bizi ndenge na ndenge na capitaine 3 aéroclé ba pasteur wana basala nyonso basambela ti sur le site wa maki awa kedo za bisi boy kende na mumbele kokuta mtu boy na somba ba bizi wana asomba ba kana ba jol ndenge ya lobi na Holanda tama yoki ka yo zoloba pas yo se na passe et donc yo se tout ça ka yo simba mai na bela kile na ban yo pe simba mai na téléphone et mena radio pe ya yoka ayo ba prière yo se yo sala na ezali 3 mois lobi na kutunde mama beka yo pasteur no wana azawa mama beka ngana yoka kaka bena bongolo 22 nano na kedaki lelo nde na ye na kitina pont na zone tuna église mokeza kana babi awa ndeke ndeko tia pakape wana nde na ye ba ya baza na kondima ba ko négocier. Voilà, nous sommes de retour na habité tokomi na suka ngonga awa ezaka ngonga prophète papi lokeza obandi déjà loka séminaire na on a réseau social au prochainement même message clé na batu ba Holanda osikoyo pona ko récupérer to akwa ba benga ngana numéro zwa prophète papi qui la aigle ndo azwa mi wana soit soko za na musiko za na ta ko benga ya komona na te benga ngana numéro zo mona wana ya 080 otika plus 243 82 81 236 wana za uniquement WhatsApp so le benga na numéro normal ya appel normal benga na oya orange komona wana ya 089 49 32 991 nabi benga ngai tuna expliquer pour la télévision za minute benga ngana ina sambela pona batu nyonso balandi biso na ebandele mission pe na suka na ko sambela pona ba Zambe pambola mama papa nyonso alandi batea o ozo remarquer ki makambo nyonso to koza l'étoile ekenda ubeza étouffé tanga ko benga témoigner oli mosatu convaincre libota nyonso na émission o wazana ma problème tanga ko benga to sambelela ye azolobiko na kombo ya Jésus Christ de Nazareth to lobi amen amen. Au revoir, bye bye. Vous
avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com